Iolela mama e, iolela mama e, iolela mama e, munoko munene ya famille. Soko tali grâce mbiza ouais, otali fivette ah ouais. Minoko minene ya famille. E babili kama mupende, moi ça nduta moi ça salité. Fivette collection solo. Yo, keba. Na koti pesa pa fivette. Na koti na moi bikuku bikok na e. Nandaku na e. Bikuku na e eza munene ya couloir o munene oyo. Vraiment munene nango yango. Banda awa atiwana po azalala na musa muki agumba ka musa temisa yango na mo. Kuma obengana na choite. Yo zui voice se transférer. Na tinda ki voice, ya tindelenga voice. Oyo tinda. Abika bloka kumu. Na zwa tendresse na bloka kumu. Kumu comme ya zonsi na chaîne na ye. Po afinga nga. Na ko mwasi na ko yeba ke to bimana kumu. Et puis na osala mamu mabe na osala mamu. Maman ko regretter na vie na ye. Nga na mu danser le ki danser zo ya bina. Clip ngo pe na mona kango te. Ya nzembu nini? Ya azako travailler pa ya Koffi Olomide na quartier la tenga na talama ba extrême so na mona. Ah, wana nga na mona na nga yete. Mais ezaka pasi po azalaka mwindo Bon, neti kavana ke trikika fête na nini. Kaza ndeko no moi si ko za nini te. Au moins ba trikaka mutu oyo obi a milliardaire, millionnaire, obi ke so triquer intérêt na yo ezali. Nga intérêt nga eza wapi. Manque Fivette, tu te trompes madame. Nga ko manquer vie de Londres jamais. C'est mon vieux. Font la liputa na solo. N'habite soko asuba katika légète te tondenge nini. Kaleso neza solo, kaleso solo. Donc kaleso zike gata. Fivette. Hôtel na complexe. Aza zoba aza kisengi. Ngaso na yoki likambu na yo, nabi ko to sola kana bien. Ata bisaka yo ndo ngo chubanga mbele. Na obenga yo. Ata kande funa za kana amko le sisa na tuna yo. Ponga pe omoni ngana malembe te. Ayibi kende azana awasala grande na mutu alemba grande te. Osola mama site, ce total mama site c'est 001. Donc tozana number 1 mukonja bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Blague de loi sur le biso makambiya. Victoria Télévision, Victoria TV et yana ba mupepa siga yana ba mama na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba Loba, JB Kumaluta le pétrolier, à Elbiso Victoria TV. Donc à Luta continue, Victoria Certa, Amen. Tous ensemble quoi. Total Victoria TV, où il y a les boss, les patrons, JB Kumaluta. Il y a bien aussi là, il l'a confirmé, Nana Roboya. Donc biso tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. C'est d'abord la nenga ilusa Victoria Certa. Amen. Voilà très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous c'est Congo Victoria, et bien je suis là, j'ai mis Maïbel et les gros bébés de la presse congolaise. Vous voyez à chaque fois ce qui est dans l'actualité, dans les canaux dans le monde internet, na yaka na taka micro et ah voilà ça vraiment na yolo na écoute na tendresse dit binga mikolo boyebi makambezo ko le kana entre ye na Fivette makambebele to ko solo là. Ils ont conseillé mon nabiso. Il y a presque. Je dis d'abord merci à Giso Loy de ma caméra et merci à la montage à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas, c'est le boss très très charismatique et aussi merci à Alfred Lotimea. Merci encore une fois à Maître Sengi depuis la Suisse. Mobile 1,95 m Bosé Belé et Ngambe Mwanza Yambinga Yambiji depuis Stockholm. Donc on a le bakaka boye jemima ibende dans la kaboye na sala ka toujours musala nanga c'est-à-dire na au milieu du village. Si faut na loba na koloba. Si faut na va na penien na vandi pe nie donner kolukatonnes parce que ma kamako sola ezebele na pesi merci mingi na mère rêver ba solution BBC Lukamba mon président Ibraton Piana yale balalo yembo ba c'est au Congo je vous aime bien donc on azawana na tendance dit binga oh dit bonjour lolé
penda pembe c'est tendresse divine la sirana mwana mulba loketo pete mbisa aquarium tala kasko simba to bongo nanga bodundango ou alono moto afa l'artiste noir balobi bébé c'est Lukamba pembe tinati et Karine Mokondi la baronne Karine Mokondi la baronne mama Coca Cola ninga kaona tina oleki bango tout oleki bango nyosai Karine babi Karine Mokondi la baronne oleki bango tout bana membre Karine Mokondi la baronne babi mama Coca Cola nandimi nanko na moi musala Karine et j'assume na bana poser la question té ezaka mabanga te nandimi ba maman autorité ba charge ba combattante de Karine Mokondi bana membre ba tutu na ngabino na tina et merci infiniment na Karine Kabia depuis Canada ba mbote belesika ozali babia valo pindi tout d'Europe donc moto na sinzingu penalty valable toleka mituna na biyano yanga toleka tendresse dibinga na monio nanu santé kitoko beauté zobakisama secret nos amis wow confinement te confinement kolia et puis nze kwasika mikolo ebimi iolela mama ye munoko munene ya famille soko tali grâce mbiza ouais otali fivet ouais minoko minene ya famille et babili kama mupende moi ça nduta moi ça salité fivet collection solo yo keba mama tuna mituna toleka problème ni nango pe parce que nga pe ngana tuna ngana ebiona na fivet bo solo laka na parquet bozaki bien bonne ko parce que quand même nga yaki na tuni balanga bazakela c'est tellement qui tendresse na mona qui fivet na mona qui boy qu'est-ce qui se passe expliquer biso na Congo Victor pour te comprendre et le connaître leka entre yo na camarade na fivet maya Jésus camarade ngana mukolo nga camarade te ngana bote ya mwana nga ngana camarade te oui onzimi na ki mukolo o ngana bota fifi ta mwana tu osala mwana na sina fini azaba problème ezaki bo na expliquer après expliquer nan to comprendre bon problème ezaki boé avant nenda kunanga na pesi conscience na mbote mamulu ba mbote belesiko zali Patrick Ngambe mbote belesiko zali do basali tout ya kumwa pap ya chaîne mère revi ba mbote belesiko zali boss na nga benginga kumwa pap tendresse émission mo rekoti na chaîne mamu asali na titan mais ba propos eleki na kati je ne pas aimé pour la mamu mamu ndenga lobi po na fivette ba lobi po na fivette alors po na ko laver yango sala kende ko luka fivette ko bosolaka bien bosala na émission babe ok problème ezati bossa binga babe c'est bon cameraman ya cameraman pe aiko ya cameraman a fait kaya mais azu habité na zu contre tanga comme nga za carte mémoire ngana ke na carte mémoire ke fivette da zana mkola sa émission mamna bango ba musicien nga mama musicien na ko tango te pona bango te cameraman mo mo na ka kuna to cha carte to sali lema bo formateur boyoka apena ske malende zombe na ngai hey kisasa ba moko de la presse abenginga mami boninga bi bien est-ce que za ndako pona to sele le manga bi na olinga pe kutu na kende et pas fivette après on n'a pas fivette na kende mamba fâché na parquet kuna oh c'est bon c'est comme ça tout c'est pas fivette telongo lo monga bi donc c'est bon to kutana kaswana na kati to soleli bien maman ma blandi na benginga ma blandi mafuta di bingo za binga bite na za na obongama na koma pas fivette dans ma parquet ko na parquet que zela so pas fivette o zela pas fivette to kutana comme ça to kilikuna parce que ba komedi ba na kanda ba oluba mabepo nga le kaki na chaîne na yo pour na ba fâché kabi c'est bon OK to kutaka pas fivette est-ce que kanga ki bien na kanga ki jour ngabe OK na sima mona na sala pe to kuna kende penga moko te to kuna ba double to nga na double to komi pe wana à côté de la presse on sala l'émission mon a dérangé ils étaient quand même mon nga parce que l'émission na ici na côté pas fivette na côté na moi ki bikuku bikok na ndaku na bikuku na eza munena ya couloir o munene oyo vraiment munene nango yango banda awa atiwa na po azala na musa muki agumba ka musa te misango na mo po ata na kiti te donc côté tina kata ndako na côté tina kata ndako
na longoli rideau po ndako na bo vendre 3 personnes te po ya muki étouffement na corona bo pesa na ti ba fongoli na fongoli rideau oh na kuta la na senga ole liboende ni nalipita mo salité libuté misa solo atempa popoli yango solo et puis moment solo kaleso na ebimi na bino na kanga mutema baka parce que vous avez un problème ou alors ils ont ondo yo kaki o monaki makambi o ngana monaki na tuni o la liboende ni ate libinga suki bakanga esalanga pasi yango na lena sanga ngapi na kena ngana ke amamba fashe ni ngapte fashe expliquer de babi fashe vila ki bomelo ba ke samba tous les ma bien ngapi na lena ngabi blandi na komi atabite na komite ngabi c'est na zele muke pona ozela ina mpe de la presse to kana to kutana awa abia prendre mes attentes pas sangi na vana zela donc na vanda kuté aksengi pas en akitité assez pour voisin kana journée moko so décrit mutu ke non azan solo azan akitité bona kana journée moko kena pa na 4 fois. 4 fois. Ah. Te 4 fois bambana na kenda bambala na kenda pa na 3 fois ya émission. Non, 2 fois il y a émission, une fois il y a anniversaire, non tala été to solani. Na oya suka oyo 4 fois. Mbala moko nani asengi bakiti ya ndako karamina ya fi ndako mo ndako kitoko za pembeni na wana. Na asengi mo kiti peto kiti to na double vanda. Double vanda na minute que tu as blandi na ye toi qui ne so makamna so mususu to kende mona c'est bébé ngala kileki to leki na c'est bon moi de après ça bi akati même posé la mami to kende ngabi yo ça na biso bitene na c'est to temis ko libanda kana prince to de après ça selfie biso esili kalibe cameraman to kumba biso neso paka ngazi moto na koma liboso na bango na kiti nga to komiso ko kuna te fa isko blandi na bengala ma shako fa to ngolo mona ma shako gag tableau moko ba brisker nga dona na choité il faut kana salango diblani ko zongana pona longa ka tableau na machako ndina kombe pa machako wana pe baninga soit na parquet to vandi to umeli après ba 1 heure du temps bonamo mtade akomelinga excusez dibinga bébé omoni ba kumu bakangisi on nakati ba to l'autre land bakangisi nga l'autre on ba to azanga ba guerre nga bien eza problème nini o na ebiteka makambo wana makambo wana makambo eza nini bato balinga bayeba voilà wana tso suki na no place nazongi sko simiska makambo ebandaki wala batako entre parenthèses jour na longwa makona nga awa ta longwa makona nga awa wa na ki osala musala na kuti ando sana bato mususu na koma mutasuka so tenge na caméra tina zui carte na tie na chaîne na mwana biso respect pa ngake mingi comme ne kiminga nda idenga na cameraman na cheki carte tant na komi na ebisi Fivette pour na benga ki pe na téléphone na zo to sala émission pour na makambo oyo mamwa salaki on aza déjà na ndako yaka na ko kende tant mbebina yoka songo sa émission yoka mbambo zo sala nga boye po ani ngabe akatuka na sa ko nini na mabetoni ko sika po nga yo binga to za ngam to ambiance to seki wana to vani ngam to sa émission ngame kumu alinge asola na yo no sola na ete yes ngai bon so sola na ete ça te loko moko to yamba ngana chata main libre bo sola na chata main libre na dibinga na boyi non sandini koto kumpa obenga na téléphone kumu azo benga po na yamba nani na yamba na yamba kumu azo benga moi ce qu'on a yamba izate moi binanga abi na ya koti nakata ndako na yi mbala mo voice epa nanga abi sina tino voice moko wana voice wana zwa yango tindelango kumwa pap na zwi voice na tindi na yoki yango na yese place yo boy pono seli voice oponi na kanda ya kotsa mama finga ngate boy na boy boy nde kuma obenga na choite yo zwi voice transféré na tinda ki voice ya tindelenga voice oyo tinda abika bloka kumu na zwa tendresse na bloka kumu comme ya zonsi na chaîne na ye po afinga nga na mwasi na koyeba ke to bimana kumu et puis na osala mamu mabe na osala mamu ko regretter na vie na ye donc ça mamu mabe ngama lo na voice wana ngaba na tindi voice wana sanga na bank na ye
ya lobaki bietinda ngana sena na tindi mbamona nga ise kuma ko mobenganga kuma zo benganga mwana yamba kumu nana shoti funa yamba ko yamba kumu alo kumu maintenant benga bité Fivette azana wa déjà voice c'est kindaki on voice c'est kindaki la Fivette azana azako sokola OK Fivette pour na couvrir car pour na ko ngate na exposer ye bo c'est na Fivette alo sola ko sokola mwana yamba exacte pas mais pour ozaki na besoin sola na ye recouvrir kaka na couvrir déjà voice ici et kindaki et que quoi kuna ma téléphone na maboko ya kumu na maboko mwasi ya kumu nde mère rêvé asaini ni amoni ayoki voice tant ayoki voice atuni kumu bakomi ko benga pe wana ti tant ce qu'on a yé na ko yamba pela kumu na ta Fivette apeli bato bazake ba yina lo na yamba ete na ko sona komo te comment ça nani la pété na olande kutala sola tanaye donc moi na benga de façon aboma moto makabango esi la so na Fivette OK rien mbala moko na kati kumu ay ko benga na ko yamba mère habitant mère va benga ndinga mabita bi tendresse basenga Fivette na sola na eteza nani na leke na lakisa ye nga boye nga na mu danser peut que danser zo ya bina clip ngo pe na mona kango te ya nzembu nini ya azako travailler pa ya kofolo mire na quartier la tenga na talama ba extrême so na mona wana nga na mona na nga yete mais ezaka pasi po azalaka mwindo bon to ko ma place na sima peut no lisolo to ko bana na sima to sola mbamo mère vraiment mère abatu mère rêvé abenga ki na ndenge ya mabe te ye abandi ko péter tant on péter déjà to sona mère exacte mère oyoka et puis ayeba que mère oyoka pour na tenga biso la mère oyoka yo na sola na eta lobi a déborder na la ki ça ye comme so mère on a ben ti mère ko kata leki wana sili Blandine mafuta tuniye ba on a double est-ce que makambo lobi oyoke yo seli voice wana o tindaki na voice est-ce que eza mambo ya solo que mala kumu ote na matiseka mafuta wana yende alobaki ngakuta tunaki ete esili nango biso kena biso kuma mo benga moni bana mususu ngana sunga ye ko bablo bongo te ezambala liboso te asala nga ba biloko o ba chantage oyo mais ngana sambelaka comme ye Fivette nga bebisa ministère na nga bebisa ministère na ngai akomona na akutana na nzambe na ye akokutana na nzambe na ye ezala ke Fivette leta loko na ngati na sunga ete walobi wana etalika na nzambe na ye ça perd bon mère a sepela quitté parce que ça normal les gens ont un bon message moya kota et si maté les mères ba à disposition na bango na bango ya wakangse wana nga tendresse ça m'est égal nazaku tukunate surtout ko jour oyo ba kombona so ba appel oyo to benga na to kutana kuna dès que jour ba kanga kai et to ko mawana mbala moko ye Fivette akomelinga bakangisinga kangisio pas même pas comment on va dans l'autre langue bakangisinga comme ya kumu likamunika makambo wana oka makambo wana yaka problème ezate OK kuna na parc ya kenda ko samba et na district ke nga na utiliser ki voice wana eza yete zanga ngam na imita ki voix na ye ba benga ngana kende kuna na samba ngapi na eba elogote a insister kana kebo comme na eba elogote na kende na kei peko na komi to komi ko 3 personnes babi kem te na kalam te na district ya Kalamu district to ko babi te 2 personnes bakota mutu moko atika mutu ngai fa de la presse ngapi ko tika basubani ba téléphone ba cher S10 nanga oyo pardon ba dika ko bunga na bakambo ba doka nga ba cash ne ba désolé na porte nini awa na luka comme de la presse ça mwana ndako simsi ba téléphone abizali to kota na kati to ba noni ko 2 personnes bakota puis yo mo pa na ko banga bia biso ngai moto ba rendre ko ma place ko kangala bango nga to tike wana ndoka tango biso to koti ya tikel kuma bengaki abengi abi ya kuma kati ko langa abi se tendresse ko banga te kende bazana besoin okuna po Fivette
alobi voice wana eza yete yo mutu otindaki asa onanga yamba téléphone na de la presse wana nga na kati na fivete kende kobanga te yo za mwana ya ndako kende ko expliquer comme kaka ndenge ezalaki ndenge ngona ayambaki nani yebe dépasse andimi aselo kolanga okezaki nango pe yete isili nango pe dépasse atikali azwi pe téléphone nanga ayeko tika na ndako akende to pe somona na de la poste journal to komi kuna batuni ndika fete habite ngam na yebisaki tendresse atinda voice parce que nazaki na kanda po mamu asaka ba émission finga nga amba ba finga nga yango nasaki voice wana mais comment esenga boy to kene likolo nga na ba preuve boy ba mamba do ba mamu ekili wana nga na yebisi fete nga yebisi fivete boma baza ba mama ba papa sana se no dibinga te ko simba te nga yebisi ngai na yebisi yo po likambo potana ezango na sens te ezango na sens te nga so ngala makona na yeki pa na ofivete c'était parce que comme datinda kinga na yeki ko sala ki songi te na ko liete na ko vanda ndako no te pona ka vanda te na tema banda ko ba te nga to zanga sina binda kuno na sina ndako no mais to kumuna ka de temps en temps no deux caractères na kina banda ko ba te ba moko to suki na wana nani ba compliqué ba bité tendresse to kango po tindaki voice fait pas tinda yemoko ko ba blokana ki veki arotinda ko tapelo zaki na infraction yo senga bi boza faute na yemta na tinda ko na osani wana letelo bona bo solo banini bo ba na tinda kana na banki na tinda kiti ici na biso wana ba bino ifona futa man pona bima mba moko ya vandi kaka avandi makono minene boy c'est que makono no ezala mbasu ngase makono ngaza mne banda kala makono ngaza mne banda kaza mbasu ya mbasu eza mbasu eza ngwango te ngwango ngaza mne bongo loko nanga omuni na boîte za kona saki accident otuma biki na accident ba pota na ngwango to saku tutele réalité na yo bwaka na edingo eboye na zaka na plâtre na ebite mbasu ngo otela ngo plâtre je ne sais pas ici nango pe wana ngape na ko babimista bango ngoni na ba malgré ba batali singa ba mbala sima ko sala ka solo kwa bongo te et que trouver foyer ba tout malgré que voix eza yi et si linango ngana kinanga après na ba buto le kuna na binanga ta benga ne pengate e ba buto santé di binga na binga be ate gloire de bien bo ndezala après et si linango tant si to diko solo nga be alungo ko sanga na bi habiter na binga benga pe vivant na dimozo ko habiter na bimi to ce qui est normal sans arrière pensée sans l'autre côté mbala moko ka boye ce qui est bien après 2 jours sur jour ba ko kanga so na na ibina ngapete wana ko ngazaki na ngata mama ngote ko c'est pas nani sous ka ba soda ba kumu ba kanga sous pour la deuxième fois ba kanga sous to ba kanga parce que sur la petite wana na yebi pété wana na ko na yebi place na zana éclaircissement te na ta ka bo na butu fait salinga message allô kendo comme ça comment pas banzambe na yo kendo yebisa bango na bimi lisusu na regretter yo trikenga de Londres mtayebisinga kumwa papa mtayebisi ke ti bakangi ba indisa pana nga mtolakisi yango bon de Londres wapi wa poto ya José ngabi et pesi nga sko kanda na fuye numéro ya José na sele José ba voice na kanda na silikaki na ki antuni kumwa papa nga tiba nga fivete nga na zaki wana pa mbaba nga fivete nga tana zalaki baba trace ote ezako kona ngo German nga binami nga German te dans 16 heures simekoli koko akoko pa dika kuma papa simekoli German bido German de asaki na makambo wana de alaxa ba trace makambo nyoso et puis ba fivete pesa bunga te après tout neti ka vana ke trika fivete ana nini kazan de kolon moi si que za nini te au moins ba trika ka mutu oyo obi a milliardaire millionnaire obi so triquer intérêt na yo ezali nga intérêt nga eza wapi nga kende ko seneti yeso azaki na boss na ye atindi musoni yo kumaluta boss kumaluta na pesi mbote belesi ko zali atindi yo mission kende ko yo kenda ngote tena kende la mission na ko sala OK elo nga pe na saki o boteli nganga
ngata début ya rancune alors ya conflit bandi wana parce que yé ba yebisi muto yebisi à cause de Londres mais ngana pesi ma fait de Londres bote belès que azali na ko commenter ko manquer Fivette tu te trompes madame ngana ko manquer fait de Londres jamais c'est mon vieux et puis moi si na azan de gonanga muluba Mimi Kabeya donc azoko beau frère jamais ngana ko manquer respect on continue à contradiction aussi si yo ko bimisa ka vérité kana ba miso so salaka o ko bimisa ka vérité mutayi biso makama to zakakawa o vie de Londres na tuni kumukumunga ote ko bité eza koko na ngamoko Jarman nga bina itina mona epité mais na yebi kemta bina sim abi Jarman aza danseuse koko na nga danseuse bina simekoli yenda zaki na démarche makama na tamana ba sona mutu na sali pe vostre o ngako na ezanga te eza mubabi ku alobi ke soki koko ne soki nani soki Jarman soki nani ba ngomba singa est-ce que ngana ko triquer yo muta de nataka bolom na muta selinga émission tendresse oza salité oza boye donc na ye asala ngo croyant que ti bakangi ye yo muto teki po aweki dala ndaku ni déjà c'est ça non oyaka yaka déjà na yaka tena kenda ba émission ngenda ba binoki de ba kato faut que kenda la première fois eza ba chaque jour après 3 mois après 3 mois après 6 mois bongo ke oke ya ko yaka ka no ba avant de grande affaire OK non ngaza bongo te ngenda banda ba tuté au moins c'est maman comme bandi wana donc yé pa na yé muta triquer zanga OK zanga te tondi ko swangane ma voix tondi ko swangane ma voice atili ba voice donc atili ba voice a bloquer nga atili ba voice a bloquer ngapa na beat bon ngapa na sele ba voice na bloquer depuis que tant a nga fora débloquer yo kango ngapa na tili ba voice c'est moi ba voice to tindi na voice no mokote ngana oyoka wa zoboza imbécile wa maelete ngana okende ko triko na ndaku ni ya mettre la la wana ndina tongo na ngaka c'est l'émission ngata ça salité bon si qu'on a comme moment il faut expliquer qui est Fivette ou a fille moko ya caleçon solo il faut à la moisse na mobali bien ba lesbienne oyeba oh jeune ce jour font la liputa na solo n'habite soko asuba ka tsaka légète te tondenge nini caleçon neza solo caleçon solo donc caleçon zike gata Fivette hôtel na complexe ya ba ninga ba danseuse et si on a envier kokota pour ne pas citer les noms de leaders ici okendo luka omi telisa obi ke président na leader wana alinga ko fula ba fille pembe ale zoto na yo na ba produit tcheke le kaka makasi tia ambi ça les amis on est au ça la droit de réponse te droit de répondre na mambo lo baki te no tel ça e kaka non tel c'est kaka lo ba oza maman ya kwa mwana robot siko itake maman ko répondre pété cadrer mwana non recadrer mwana na ça que erreur mwana nga to na botaka mwana nga Fivette tellement que nanga ki trop ba voyage ki ba Dubaï ba Lomé taso ba Lomé na zo mwana na mutakala siko na zo ka mwana na sundola ka ye na pa moninga nanga do arataka éducation Fivette arata éducation et pas moninga nanga na sika ya boko ba boko la ngai yango banda lelo Fivette oza mwasi ya kala oza mwasi akala banda le bobenge Fivette mwasi akala nduta na nzota mwana mwasi eza salité musupe da mafuta ka eza salité na mafuta na ça du succès ya nduta ya Fivette azaki moindo complexe ndenga zalaka complexé ya bato ya baninga basi apemba ke luka produit apakole produit bien yo zonga na notenda c'était pour ndesela ki yo allez produit qui bandi ko pas soleil pia le quoi kaya ligne kaya nzela le quoi terrassé pia et puis il y a ngeza tatu fait ça nyoka pia de preuve marambozo loba est-ce qu'il y a de preuves oh Monique ndoto pour tout le monde a mpende da pembe to na ba preuve est-ce que y tout le monde a ba preuve il y a ala taki polo télévision moi celle qui na chaîne moko bola ti polo kolanga bo télé awa banduta Fivette banda awa tu as tout donc c'est que yo mona oh namona kaiko namona banduta bato batel besoin ba mona ka banduta na pesa qui est devant Fivette bato metendre au finga bama bali
et c'est la bien tête à la bana moi tout l'émission bien zaté ce faut ça émission à malembo solomité ibele comme hier faut ça une émission à bongo yango ce ko bono expliquer batu fivette na pesi au défi nga déjà lobby bozo vidéo na la piscine na maillot de bain. Oh. Mais oui, hein. Pour socialité. Et non, ça m'a cassé. Papa, on linga bleu, on a tout les banda. Dans la piscine, on a sur la même la plage, la côte, na kendaka. Dans la piscine, na caméra. Et bon, on a kata maït. Quand on a qui toko makasi, bon, tout sans doute. Moi, ça m'binga mbiji sans doute. Fivette, toke sur la piscine. Ça la vidéo. Un so bang, on a mela yo. Ça la vidéo na piscine. Ça la vidéo na piscine au soko bazo ba gros plan ba filma ka ba yi ba tout tam tout ba tia yo bazo pe large te bazo ba gros plan ba tout ba okima Fivette ça l'émission na ministre tenga na salaire parce que défi tisco na olongo longo te kangi yo Fivette au finga cancer na seki na lebi ko bomba te yo au moins tatouage à couleur nina tatouage combien de couleurs vert rouge noir et vert rouge noir mais là yo ça tatouage to ça cancer tatouage ba sali ba mafuta to pakola wa nina ezaka cancer ça bon mafuta so ligne et qui m'a cassé et yo posa péter et ce que ça le ba noir ya bengi ko cancer yo ce qu'on a talifié yo moni ya tatouage à vert to betango certains bagarre ba beta sur point noir azana ngo pe ya vert Zidane wana tena kati ngol babongo wana tena kanisi ka yete yela bete ya Gabi yepi ba beta so pas mutu moko biso nyonso le même jour ya vert batai encre vert na rouge au mona donc yango yakobi ndote comme vert mama ekozoyo tan Fivette babi aba fingo malembe bito tia linte Fivette ozan masokono masoko nzela donc soki na mbali yo ba kushaka na ba dobaka yo il faut ba mwinda binga wona za bêtises bala qui va telle émission c'est pas les bêtises non c'est des bêtises faut coucher oui bon ba kushaka na yo il faut ba boma mwinda po soki batiki ba kimaka et puis obimisaka solo obimisaka na Fivette na baraté ezalaka solo ya nini ba bokelo malade ya solo telle émission ça mettre en musique tant que ça na émission ça musique pour bisaka sur la mabe dégager sur la mabe Fivette otanga mai na masoko qu'on se le dise la vérité makambo toi na ba preuve ezali yemoko mdayibisenga yemoko mama yemoko pena moi si yemorandima ami bimisa bonzoto ne na msaba tendresse non yebate yesla une année demi ne bate so ezanini so pesa ba infection na ebité so na vandi nazo police ka bakale so mai zo zanga vert la biso so sa ndeo mais kisne bino mais la kisite la biso batonga va bina zunionso so comme so vivre ndeni so te metache bina tie pampex doit tirer pampex ngabi ande zaboe duluka bakisa bokoko basalisa yo soki ya mindele silité na yemo mtaye biso mambozolo ba weza télévision yemo ko mtaye bisanga awanga na yemo ko mtaye bisakinga yemo mtaye bisenga jour émission soka yemo ko ngate donc comme na yebisa ke tebe makaba maya masoka police ka wana peut-être ngonde pesa ka dégager ke solo wana et puis comme on est Fivette ngadi binga ngata le manta za pembe ya tcha la couche et puis ma sebe daka alba ba so ezoto so c'est une émission micro ton da ba so toi ba so ezoto tala ba so ebele nazo ya internet ya bien te di binga yo Fivette nazo on a comment internet sur de ma super musique semble lo ki kandala babenga ki kandala po benga elongolo salita lo lemo moi ça kokaka azalaka bongo te puis mauvaise haleine eza maladie bon ce Fivette eloko ezako ala litoyi ebeta noir ezaka nini tu veux nous voir tant et dozo pas muninga mais ozo attend observer nzoto nae c'est aussi l'émission d'Otana mais non mais Otalote na moi mission fier le roi bébé moi nzela minu non je t'observe non mais oui je te regarde au cou là et je descends ma poitrine donc voilà je te comptable mais oui qu'on se dise la vérité tu vois oui je vois depuis dans l'hôtel mais nazo tourner et ils ont litoyi on a cancer
Oh, comment qu'on va sortono la sanga? Oh, kokata ngomba, comment là? Guerre internet, c'est internet. Quand toi tu passes à la télé, toi. Yo. Non, talon homono lela. Avant ça l'émission avant de lela, ne butumbo la la teba tinu balion zo lela. Ole, on ose vertige, je te connais. Maman. Quand toi tu as eu le temps de passer à la télé pour m'insulter, pour dire de n'importe quoi, pour mon nom. Okagangwa lengi, ngana sambwa kalai, yasika ezate o. Sambwa na poitrine. Eh, na sambwa kala, yasika ezate. Et puis, oh, c'est la promotion, ça me fait du bien. Ça me fait... Ah, que ne pas passer par information, toi le bana. Autant que madame super le bien, on a pu qu'on appelle solo, on a pu qu'on kele là, on a pu qu'on aider yo. Et nga c'est d'habitude, na senga na ram touté. Zambe na senga ba touté. Eh, na kenda 4 fois. Première fois ton émission a fingala kumu. Wana yo longo de pas kumu. Te na ka pa kumu. Oh, moke suba a finga su. Te a fingaka kumu. Ye moko abiso take to zaki ngai na petit na grâce ya PD. Akokate abenga nga sengene ye kutunda luka relation nga abenga ya mtu nanga ndeko nanga boma yaka bagera na internet yo oyebi kutu ba Karine boy aloba mabepo na Karine wana benga na bonsi nga na Karine te à l'époque akote so bakaka ndo bato bizo batala kaka boy OK nga bi poto za no bien il faut ça les mesures senga kuma pas pardon ato ça sala. Et puis ndé nazo c'est Alexandra ku fa Alexandra ku na yi faut nga obligé tes et ouais d'aller vie privée à moi il faut ça lango à cause na 4 émissions ye on son otinde fois ça la lango il faut Alexandra ndaku na ye ndaku ça na ba kite zanda ku na ye ta to luenda ko baninga et puis il faut oui il faut ça l'émission il faut senga pas à ça l'émission à répondre nga à senga pardon wana vraiment photo mo na na vie ezaki na matonge wana pa azo vanda nanu et pas omelette avant da oui pas omelette à ce que la bacalaison et à moi na omelette t'as la dossier des ans omelette nena bien ayebi muto na loba comme ça à comprendre wana za première photo mo na deuxième fois neko yamba une émission moko ya yambinga de yo yambinga to yambani wana je ko wasko na zo futa wasko ko kota ndaku na oyo azwisika ndako azuna ma kalamu sur la terre kalamu zo kotele butu mo na bangongi aya ça ngone za la bien za ba pelouse kitoko pelouse za wana te boema ya kalamu na ngambu na ye wana ya vandaka so koti eza appartement mais ya vandaka na c'est est-ce que za la cuisine yenda za wana kati mba moko deuxième fois ya yambinga ngana yambiye. Troisième fois que ne suis pas dans anniversaire. T'as encore un anniversaire mais les cadeaux. On est un côté, on est une de les blogs à Mouninga sans qu'on ait un cadeau. On est un côté. Thompson moi. On est ça qui reste. On doit tomber en anniversaire. Tomber en sortir bébé à maternité. Tomber la bouteille bon. Tout soit compris que non, c'est que d'akumu à pape. Na mère veut me tout un sibilo mais fait mu tout loba tout moi tindanga que ça musala pona bien na ye bien ya kumu ya fivette parce que mamou tita le ba ki benga ki fivette comment on nani mukala ya Jaël Show comment mon ah tant ya mona eloko wana kende boke mabe tenes kende ndena kende pana ye c'est pour dans babengo pe mukala ya Karine oh siko zela tout d'abord nga naza tout d'abord artiste naza artiste makasi Karine par rapport à âge na mukula Karine tant ou leki nanga osama mbabina ko lo babola maleki nanga te bon ce qu'on a ndimi na moi msala Karine ce que je sois wapi et si wapi donc si kande babenga ke mukala ja et si wapi et si e pa wapi et si wapi la guerre internet franchement naïba te to la nini na ka internet ango ya ko finga la boye c'est pas bon azazoba azaki sengi ngaso na yokili kambu na yo na biko to sola na bien ata bisa ke yo ndo ngo chubanga mbili na obenga yo ata kande funa za kana amko le sisa na tuna yo
ponga omoni nga na malembe te ayibi kende azana aosala grando na mutu alemba rando te nga rando nga na 100 ans nga na otikete na otikete ndaza wana ayebi po azana eloko ofinga nga te ndaza wana ana eloko ofinga nga te la salité le belé yo ovandi nanga ozala omonaka nga naka salité ye nanga na pe ya salité po mwasa nduta mwasa salité nduta penza pia wana yo muto oloba na émission maintenant ba mona te banani ba ondimandeni ezambala liboso ye moko ezambala liboso kutu jour to kanga ba mama ya masoko nene ezobima wana azobisanga na lukele est-ce que bakisinya bako bakosa pa balongole banduta na nzoto ngasi yo bino to maka songa na muta ya kisa bokoko ya tradi soki ni babengaka wana so tradi praticien soki nini pa mama to so ya pa to mena mama na 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 kinanga ya luki akoka ngote loko si sango pe c'est ta sœur au sali bloko au kabosa sala ni frère sala pas président kabosé abi que non kabosé c'est mon frère bobo mimba moko sili mama musicien nga na kota ngote pona nga ba musicien tout nalingaka faire egola les pâtres nengaka Fali Pupa nengaka Jibe Piana Wera Bina Filé Ibrator basé belé nenga bango tout donc nga musicien nyonso ndi na zabo okopi mama ba musicien mais o sala ndenge faire sala ki ke ye azande kolanga ye sili yoka soki na koka soki na sala ki soki na koka sala loko wana soki nga na sala ki mabe ke ngam na bandaki soki nga na bandaki te na bandaki na sala ngo te donc c'est faire sala mabe te mama ko ko mama musicien mama musicien na bien ngo te pardon s'il vous plaît même mambolo ba musicien na bien ngo te na tala ki ngo te yo de tala ki yo ndo yeba za mabe ou malamu ngane nazana kana fivette kaloso solo moi ça kala fivette fivette oliami trou oliami bon et l'air qui n'a pas son sentiment de la fivette. Voilà, très chers téléspectateurs, tout ça là, s'il te plaît, pardon, il n'a qu'à capter le qu'on a dit Dibinga. Dibinga, tu la TV. Pardon, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, tendresse Dibinga. En tout cas, chers très chers internautes, comprenez, biso sala ka musala biso. Donc place au musala bengi biso to sali musala to te micro sans rancune, sans polémique, sans te fimenter. Sans rancune, sans polémique, sans problème avec les gens. Et commenter que j'ai mima. Donc on fait notre travail. C'est le même cas que dans mon akin de Konabiso Bayambi na Deborah Boanga Yabakie, Dieu merci Badinga Yambie, Bachen Ebele, ben Bayambi au moins 2 ou 3. Alors c'était aussi évident. Tendance Dibingapé à l'écran émission à l'oba. Donc c'est ça notre micro. To comme une abiso ko lukamo ko chuter. Yo moité na makambo tout. Na 2000 na corona malade a passé tout nango boy luka kim la fivette na banduta jamais tata Jonathan bolganta comme la bamba dans suyete comprenez ça avec tendance divinga vous comprendre tes ayete yo biso za propre ya biso za kitoko ya biso za biso za goût ya biso yo za kano Mama encore une linga de babini barando bando omi na place na yo dans à l'aise ngako na ngaboma relation ça dit rakine comme la ngona aboma relation ça dit rakine mokalaka je me retrouve kolo tu na mo la rapé moi na yo bando zali awa abalo yo mami donc mo pe ni nani de la presse Dieu donné moi nga jogo te boga de la na mbona mbota mwana moko na vie mboka nanga eza rando mboka nanga eza rando na bien mboka nanga otuninga mboka nanga ngo rando mboka nanga ndimi kona opema kitoko moko nazoka bien posa nazoka obloko na 500 mibale boye neftel posa la pétrole elle na petit pétrole là wale na zuna mi tumbi na miziki si mama na finya wa na na finango kana finango te bongo capacité no mi fina bon na fina kaka te posa nazoka libela ngo nazongo na
bamba on a longi boy mbamba mambo sili. Tout le monde parle bien dans la poto mais tendance pas dans bien moi non mais nan des collapses de la presse mais et comme il boy pour nanine et comme bon pour comment t'es que Luka Kimia e ka salanga bébé nanga oh oh makamni nywana tu n'as souhaité na répondre boya bimpe boya bimpa banga ni kwimba kwanye wakukenga wa moyo o senti force puissance tendance à puissance makambo au moins d'expliquer et makambo ezaki bongo boya makambo ezali minene boya makambo ezali minene somo na balola balola iolela mama je fais moi ça kala sont solo voilà te comme vraiment na suka tendance dibinga et le monde na loba msusu oza du même avis que nga le lobo yo que na luka ba invité na ndenge na yo o peut que luka ba invité na ndenge na ye mais est-ce que ba rendre autre comme on la internet au moins te comment payer mabe muninga comment mabe à côté le muninga place muka mabe pour que asale ka mabe pour que lobi to regretter na répondre au place ceux qui ne va rendre internet yo au côté linga place ya mabe pour cela nga mabe mutoro tika la libanga na mokili oyo azati tokokufa ceux qui au côté linga place mabe bako côté la ko place mabe pe po mesena ko kota kuna bo banga ke loti nga kombo na nga boma relation soigner rancune pas bon na moki faut le kimia tema kende longa kende to solo la to solo tituluka kimia tina mona soutenir dans aveugle donc obeta ko expliquer ngate voilà to comme la suka bakanda ya ngate faut que ça m'a même place bo sala so ko beto beti bat bo beta ngala sa oui moi ça ba nduta pesa ko sanza fivete moi ça solo kala solo moi ça kala solo niama la bi confirmer pe sida na poto 20 staff Karine Mokondi la baronne aïe et tu me connais au paiement et il faut paiement vous regardez le baral on aurait pas la capacité à paiement Karine Mokondi la baronne va na kimia na yozala l'aise et puis mbote belé na valo pindi tout d'Europe papa na jingli pinal rose pindi et mbote belé na floka beya wani et na Karine Kabeya Kabéologie depuis Canada bambo tebele sika ozali petit na moi den avec kilote danger gondo avec no gondo mystique oleka et merci na neftende autrement dit Maya Matalala et merci na Fall artiste noir et à Deborah Michike et à toute ma famille Libinga je suis bambo tebele sika bozali et na nansinzi alternative valable et nansinzi alternative valable et na ba tout balinganga ce comme mon émission o esuyo supportenga pendant senga pardon te et puis bo finga nga na commentaire et puis yo finginga oyo finga to finga na sangisi yango na zongisi yango na yo na ba pasteur na yo na ba voisin na bana ya bana no tout na zongisi yango pana. Voilà donc merci beaucoup numéro maman pour ba finga le moko c'est ko ya te na boye ke pa na nga pardon pesa ce que bengo finga na ko finga yo non pia numéro nanga plus 243 89 96 25 430 plus 243 89 96 25 430 ou alors nous tozo kende wapi moto la comparaison langage de faible. Merci. Voilà donc à ce que c'est au moins bien la comparaison et langage de faible donc je dis merci de tout total émission OESP Sibino na ba OESP Sibino té bien personne ma casse prochainement quand on ça sur émission la tendresse il y a bien au beau moi que vous CP nango vous commenter mais ce qu'il faut que finga vous comment tout comment et pas tendresse à côté pour notre émission mais on regarde la PV oh tendresse na la nine en tout cas maman on aux ma B papa peut aux ma B voilà ça on est fini pour aujourd'hui je dis merci beaucoup à Gisol qui était derrière la caméra merci à mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas. Et aussi merci Alfred Lotimé à Motomoko, très bien depuis Dallas. Ado Senga, maître Sengi depuis la Suisse.
1m95 il y a Pembe ya Mbinga et Ngambe Mwanza depuis Stockholm na Suède vous êtes belé mikolo baba si boka belanga souti no comprendre na kati hein nous baba si boka belanga belé mais venez nombreuses venez à moi vous tous vous êtes fatigués venez à moi je vous conforterai. Voilà donc j'ai dit merci na Mona moto Zini Kumbi moto aïe. Voilà donc merci beaucoup na maman Béatrice, merci na maman Vette Mbi à la japonaise mais sincère condoléances na mamie Dal depuis l'envers boza ebelé na bois communauté Karine na Mokondi la baronne maman internet maman YouTube ba pesa sur qualification toi mokili to sani ngazara gros bébé de la presse ba charge à conteneur ya moellon ce que toi on va la charge yo tanga place yo lingi so bilanga c'est la Karine Mokoni OK o cher oui OK et na charge t'es na charge et wa ben na charge pesa maman belé na rappel na charge wa appelle na wanga nati donc je suis gros bébé de la presse kana mukuse na o men na dérange ma casse la fille qui dérange on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne avec vous merci à l'artiste Fall le Noir pour nous mon la ninga otalanga obi 9 niti 9 tendai autrement dit matala 9 tendai autrement dit matala mais matela ma pembe ma malili 9 tendai mais autrement dit matala madame la chroniqueuse. Voilà donc on est fini pour aujourd'hui et que la paix du Seigneur reste chez vous. Au revoir. Amen, bye bye. Nzambe tata tia prière. Nzambe tata bato bazo finga nga na ba commentaire ya émission ya lelo soki balali balamuka te amen. Voilà osola mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tozana number 1 mokonza bas ya ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague de lelo sur le biso makambe Victoria télévision Victoria TV et yena ba mopepa siga yena mama mnaona ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, pour faire Yamboka, il y a par-ci par-là. Donc, number 1 c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé, la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen.